Ma famille, salut la famille des M Kambelo TV officiel. Donc aujourd'hui je veux vous montrer recette nabiso ya nzombo. Toza na nzombo nabiso. Ah non, le baloko Lydia Mboso toza na makayabu nabiso. Et puis toza na mayebo nabiso to benga mayebo matoi biso na mboka na biso bazombo to benga mayebo matoi. Des aboués, toza tiko toza 20h. Na otiango de na mai, parce en préparation. Na otiango de na mai comme ça lobi. Yango ko lamba ma to ko continuer la recette na biso. 3 pièces. Yes là. Encore le Seigneur Jésus-Christ. Bon voilà. Ah tu sais, toujours là ça m'a bon biso na mai, pourquoi? Parce que maïbo zaka zelo. Pourquoi non lamba on lobby na préparaki na la kango na mai o zaka ba préparation non na l'accès bino ndenge ya mubesu ya kokauka et puis awa na tie nzombo nanga na makayabu nanga na mai. Donc on continue. Bisous. Ouais, 3 pièces. Bon la famille, là maintenant on va essayer un peu de la suite la suite. Toza na ail na biso, toza na ail na biso, o be épices toza na 3 pièces na biso. Toza na muscade, douit, toza na muscade, pilit, toza na muscade, toza na feuille de laurier, toza na goût béni na biso, toza na green pepper, o ba bengi poivron, toza na matungulu, et puis toza na tomate ya mbuma. Et puis awa toza na tomate na biso ya boîte to salé là. Petit moi soupe moi décor et ça moi décor na soupe. Voilà. Ceux qui polingaka batu belé bazana be épices na bango o balingaka mais nga na préféraka vraiment bilo na nga be épices belé. Voilà. Muscade, ail, bitungulu, poivron. Ceux qui posent un ndembi au koki kotia, ceux qui posent un céleri pe au koki kotia mais nga na za na ngote. Et puis nazana tangawisi na ngai na blendaki oyo eza tangawisi na ngai na blendaki yango déjà na ai na muscade na kochape po esala mwa biloko mwa nzebo. Lydia Mboso ozomona to ozomona te, dis-moi un peu, tu vois ou tu ne vois pas lelo baka to kubianza. Famille, je crois que on continue avec notre recette 3 pièces. J'avais bien dit, moi je mange pas les mbinzo, je sais pas comment on appelle les mbinzo en français. Et je mets pas les mbinzo, ok? Hier vous avez vu comment est-ce que j'avais mis tout ça dans l'eau. Et aujourd'hui, surtout les maïebo qu'on appelle champignons, vous devez vraiment bien laver, ok? Et zarazer le makasi. Donc, tant que sokoli yango plus de 6 fois. Là, ozo sokolango, ozo nika ngo boloko, ozo nika, donc ozo nika ngo penza pour bazelo parce que utaka na mabele, voilà. Ah, toza maïbo na biso déjà bien sokola. Ah, toza na nzombo na biso. Ah, pe makayabu na ngai déjà na kati makayabu na ngai. Ndenge kaka na lobaki, recette na biso ya lelo eza vraiment pona naliango kala nalingango te poza dépense mo surtout na bamboka na biso la famille mbongo na sombe biloko nyonso tuso na sombe nanga musuni to kolia musuni na ta une semaine mais na ko somba biloko obwe bokoki oliango 2 jours au moins 3 jours pe awa ndenge na lobaki awa eza mixage na blendaki tangawisi ai na muscade. Et puis toza na tomate na biso ya mbuma, toza na muscade na biso msusu yango soki na ina bakisa, toza na feuille de laurier, toza na tomate na biso ya peste, c'est-à-dire tomate à boîte, toza na huile na biso tokotia, toza na cube magie na biso, toza na poivron, toza na matungulu na biso, awa pe ai na biso yango ezali, toza na mwamba. Toza na mwamba na biso yango yo, na kosalela mwamba na ngami kosalela mwamba oyo. Ezaka un peu sucré, donc sur le on va sentir biloko eza kitoko. Donc passons maintenant à notre recette. Na sala rango ndenge nini na kopesa biso explication tant on a zoko sala. Ouais, comme je disais, siko on a tie nzungu na biso na moto. Bon, oyo ezaka dongo na mone dongo basala ki mo salt na somba ki na kata katango.
na otia na congélateur so tolamba tozwi kaka nde naza boye nazosala sauce na ngai soki natie sauce nazokona kolakisa biso sauce ndenge obando tokela après obando boaka siko biloko na kati après na suka okoya kotia mwamba. La famille, je vous jure que recette oyo ya mayebo oyo yo en tout cas c'est vraiment formidable. Lelo na oliongo na fufute na oliongo na kwanga na oliongo pina na kwanga. Voilà, merci, à suivre. Voilà, tobandi sauce na biso totie matungulu ya matungulu na biso ezobela soko moni matungulu na banzo koma brown, c'est-à-dire un peu chocolat, donc banzo bela nde toko aide poivron na biso toko tia tomate toko tia ail. Voilà, toujours kende kaka malembe tulia tele. Awa bomoni tobaki déjà green pepper. Tobaki green pepper na biso, poivron na biso na ail. Donc voilà, je toka malembe. Voilà, tobaki si tomate. Ah boy, tobaki si tomate et bela. Non, tobaki si tomate na biso. On penza etoka ebela. Voilà. Tomate na biso banzo bela. Banzo bela. Ba oya kotelema nyonso twana ezalaki kotelema lembi. You can see lembi. So it means atanga monde vapeur ezobima boye nazoyoka ke ngai esili sola ngai nyonso ebimi. Sikoyo tomate à boîte tokotia. Voilà la famille, je crois que vous avez une évolution, non? Des sauces ont changé. Ah, bon, tu as déjà tomate na biso ya boîte. To bois qui na peu moi blend dans ngano na sala qui a tangawizi na moi ail na moi muscade. Donc sauce na biso ekomi prêt. Na kozwa sikoyo mbisi ya kokauka na ngai, nzombo na ngai. Na kozwa nzombo na ngai na ko bwaka na kati awa na banda ko balusango ensemble, OK? Tango na kotia nzombo na ngai. Hey tambe. Biloko peko dia bantu Yesu Kristu. Ya Nathalie Tanzei. Nathalie Tanzei. O biloko na mboka na binoti. Biloko na bilo bangala. Siko biso na ndinga ba Congo. Biso na ndinga ba Congo sikoyo la famille, je vous dis mais c'est dangereux. Ah, c'est dangereux. Cube nanga eza wana déjà, eza en attente. Nga na tsaka cube nanga soki biloko na ngai elingi okita na moto. Donc cube oyo aozala ti biloko na ngai elingi okita na moto nde nako tia cube magie na ngai. Mais pour l'instant ndenge déjà sauce ebeli boye natia mbisi na ngai nzombo na ngai. Comme ça la fête continue. Maman nangaye. Ma gloire Luzubu, je t'invite, hein. Esther MM Mavakos. Can you come eat with us? Yosil Botelwa, Maman Sarah Kimia. Nela chou. Chou Nela. Voilà. Tu bois comme un biso. Voilà. Now, tu bois kinzombo na biso. Soki batu o balinga ngo mingi na mbinzo neti ndeko nanga na dinchi swaka ya linga ngo na mbinzo biso mbinzo ngai estoma mbinzo na linga ngo penza te parce que ça na estoma pasi. Mais soki linga ka mbinzo le obwaki mbisa okakano boye obwaki ensemble na mbinzo wana mbinzo na o latsaki mpe na mai po mbinzo zaka makasi olatsaki mbinzo na ona mai zo
sala yango together. Moi ba bruit bozoyo keza parce que nazo sola bilamba pe. Au même moment, je suis en train de préparer donc ubalusi mukie esangani na biloko na biso nde otiki yango siko ebanda kotoka. OK la famille. OK, otiki yango ebanda kotoka. Tokozongela yango poto ya kotia mayebo na biso. Voilà. Now tobwaki nzombo na biso. Soki batu o balinga yango mingi na mbinzo neti ndeko na nga na din chiswaka. Ya linga yango na mbinzo. Biso mbinzo ngai estoma. Mbinzo na linga yango penza te. Parce que ça na estoma pasi. Mais soki linga ka mbinzo. Là obwaki mbisa okakanu boye. Obwaki ensemble na mbinzo. Wana mbinzo na o. Latsaki mpe na mai. Po mbinzo zaka makasi. Latsaki mbinzo na ona mai. Ozo sala yango together. Moi ba bruit bozoyo keza parce que nazo sola bilamba pe. Au même moment, je suis en train de préparer donc ubalusi mukie esangani na biloko na biso nde otiki yango siko ebanda kotoka. OK la famille. OK, otiki yango ebanda kotoka. Tokozongela yango poto ya kotia mayebo na biso. Tomoni nzombo na biso esangani na sauce awa toyo kobwaka siko mayebo na biso etokata mwa 2 minutes na taka makayabu neti makayabu na nga na lalisaki yango na mai mungwa vraiment nyonso tu ekei ezitikali mingi te yango na boyi kotia yango siko po test wana ya makayabu ya mungwa eyokana donc na mixe pe osangisi yango nyonso ensemble mayebo na yo sangisi mayebo na yo na mbisi na yo na sauce na yo nde etoki ata 2 minutes okoya kozwa sikoyo makayabu na yo otie pe voilà aboya daya nde eza boda bloke eza daya moi moi après eza daya moi après bato balinga pilipili biso bamama bana moya kobwaka mwa mbuma pilipili eza te po yanga bana soko otieka pilipili na biloko kama mami it's chili, why the food is chili like this, why the food is chili like this. Donc soki eza kaka olambelaki yango kaka mpona papa okoko obwaka mwa mbuma pilipili nga sikoyo lokola nazolamba yango mpona famille mobimba donc moya natia piment eza te mais ntango nakotoka yanga natia na sani nakozwa pilipili nanga deya natuta bien eza pembeni na osala nini natie pembeni na lie. Voilà. Toi, j'espère que eza kokota. Corinne Mantekila, la femme légitime d'aimer Kanda. Nayebi kosala yango makasi. O bloga mboka na bino ba yombeti. Donc voilà, tout tu penses que etoka moi 2 minutes, 3, 4, 5 minutes et dépend kana yo. Nga lokwa da nzombo na ngela na mai eza sous makasi te. Nzombo na ngeza sous makasi te donc etoka ensemble sous moi 2-3 minutes. Nde na yo tia makayabu nanga et puis na tie mwamba. Voilà, sikoyo tobwaki makayabu na biso. Tobwaki makayabu na biso na esika moko na bandeko na ye. Bandeko musu baloba mais pona nini atie mwamba ataki mwamba te na sauce. Toyebi biso surtout mwamba esalaka ke ezikaka mingi. Nde na préféraka pena kotia mwamba à 8 à 10 minutes ya biloko ebela. Otie mwamba na yo ba pembeni okotisi yango na kati ndenge bomona nga na kosala. Donc awa siko boye na on a tie mai te la famille donc biloko ezo continuer kaka kosala na sangisi yango bomoni nde na sangisi yango nyonso tu sikoyo nazozwa mwamba na ngai mpona tia bomona nga na bendi nzungu na ngai biloko na ngai nyonso tu na bendi yango mopanzi mpona saa nini nazwa mwamba na tiango na pembeni awa na kati comme ça na kosangisa yango. Voilà. Voilà la famille. J'espère que quantité ya mwamba na yo eko dépendre et tant que maman yo moko yebi quantité ya biloko zolamba mais yo nini ya mwamba kotia mwamba na ngai yango yo na tia yango na kati awa na zipiki yango biloko et puis tokoya kotia mai
okoya kotia mai otie mwa kope moko ya mai po biloko na yo etoka mwamba na yo ebela ebongo soki mwamba après monde na tie mwamba na se kuna donc nde na tie mwamba na se wana après 5 minutes okoya ofini opanza mwamba na yo epo epanzana na biloko na yo nyonso tu kaninga ezotoka elengi abusu kobwaka mwa mbuma pilipili ya Seigneur Jésus Marie Joseph aïe 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 aïe. Bon awa siko bilo na biso ezotoka bomo ndenge ezotoka kitoko penza ah non tofini mwamba na biso te tofina mwamba na biso tout à l'heure nde tofina mwamba na biso bomona ndenge nzungu ekochanger bomona ndenge nzungu ekochanger donc voilà. Voilà la famille, j'espère que nous sommes à la fin. Il y a recette na biso. Yes, moi soupe kiti donc c'est-à-dire bilo na biso ekomi na suka. Bon. Awa okolia ya pamba okolia na Thomson na kutumba ngana na Thomson na kutumba te na olia na soso ya kokalinga mais okolia na yo mpe ya pamba. Awa siko biloko bibeli allez tanga richo na biso biloko na biso ekomi ready toleka sikoyo à table babani à la table toleka à la table na moi na boy na ngaba ba français ba ya ko jenga awo kaka na message balobaka table te à la table voilà. Awa bilia na biso bibele bisous kuna tozela toleka na table tozela toleka na table. Bon voilà comme je disais on a presque tout fini. Déjà, Seigneur, bénissez pas, bénis la source de provenance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, pipi, naturellement, pipi, pembe, la famille. Elle est ça, maman, Zambalola. Elle est ça, la famille. Bon appétit. C'est pas mon appétit, c'est l'appétit de moi. Maman. Mafufu nangana jana kwanga me kwanga ya mukie ebela nzalo na zango fo debula boue po kwanga zaka kwanga moko na fufu